Was raus. Ja, ja. Tut uns leid. Wir müssen den Jetset abholen. Ja, das ist einfach nur. Wir können nicht mit Ja, der kommt jetzt auch gleich, wenn wir die nehmen. Ich würde gerne das auch Festglas nehmen. Dann stellt sich hier den Flugzeug und stellen die Leute auf erste Klasse fliegen. Ja, erste Klasse, ja. So, nehmen wir alle ein Mikrofon, das ist gut auf was. Und weibliche Unterstützung. Ja. Ich drück gar nicht. Oh. Ich lasse. Ich lasse. Alan! Ich muss filmen. Was macht ihr? Das kann doch gar nicht. Allez,
Yeah. Wer weiß, was passiert ist, wie man kann. Wie so ein Boxer. No face, no case. Mama tumbuki. Oh, famille maman, si la Maman, yes. Okay. Du sollst da auch. Also, ja? Ich muss mal wegfahren. Du musst Mama zeigen. Ja, das hat schon Mama gezeigt. Jolie l'accès Bisoko. Ah, mit uns sehen. Ich hab schon. Na, das auch drauf. So, wir müssen irgendwas sagen. Ameisen, Scheiße. Egal, so. Okay, Stark. mach mal. Ja, mach noch mal. Noch näher, noch näher. Der Einhorn steckt seine Hufe aus. Hallo. Das ist warm. Okay, Stark. mach mal das. Raus. Ja, ja. Tut uns leid. Wir müssen diesen Jetset abholen. Ja, das ist nicht einfach nur. Wir auch keine mit Ja. Ani Nico, basi ba komi mama vo bis du vo. Gabriel. Tu as tout voulu là. Moi la sapeur. Moi la sapeur, voilà. Moi la sapeur a bien été. Ja. Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo to benga appartement numéro 1
bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to sale libino surprise, to changer libino bakiti normal, ba divan to changer pesa la manger et pas la mission de musala. Donc musala ezokende nango malamu. Mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer libino pe salle à manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci. Sika eye na kati ya matonge. Auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati. Mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5. Oh mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Bota la cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Bota la place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapa ya koya kovanda. Bota la appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko umela mama Bijou alobi ko banga te. Mama Bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger. Botali bakiti na biso ndenge ezali propre. Botali cuisine na biso ndenge eza kitoko. Ndako na biso eza kitoko. Sécurité eza assurée. Mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama Bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant te, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso to bandi à partir ya $15 seulement. Ozui chambre na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya ko umela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15, tozora ngo kaka na $10 balobi ya boye bozui wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te. Mama Bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa deodorant na yo na poto, okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambu. Tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambu. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Ozala posa kosala mutu kado yo za na poto. Contactez Mama Bijou na numéro